te bana poto site ya sikeye Kilongo TV boss abonné ebele basika tolima bompe pakala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV je suis là, votre Prisca Lucia, votre journaliste et votre humble servante. Je suis vraiment très heureuse encore de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs parce que vous nous suivez partout dans le monde. France, États-Unis, Suisse, Bolanda, Kilongo télévision parce que chaîne Mouila 100% sociale. Merci également à vous tous, à notre partenaire d'abord, Fiston Bassine, FBM et Tchernason, à notre partenaire de l'IX. À toi aussi, my président Rabi Mavinga, merci pour tout. Je suis vraiment reconnaissant à Nios Oseilanga, papa. Et à vous tous, nos abonnés de Kilongo télévision. Je sais que vous êtes tellement nombreux, vous êtes tellement ébélés, vous êtes partout dans le monde. Bino vraiment, je suis vraiment fière de vous. Et je dis aussi un grand merci à my caméraman, Coco Dema, de la Terre double Côte de Matika Ngate, Azar toujours Nanga, merci également. Et merci vraiment infiniment pour tout. Je suis là. Lola Mébino est mon spécial. Nous avons cartonné internet donc j'ai été babi yende makambo mikolo yo yende musala toujours. Il s'appelle Rabi Snoop atelier na lié na ya travail. C'est avec lui que nous allons parler beaucoup de choses. Comment bana théâtre na wa pesa pena posa ko sala théâtre. Donc sans plus tarder, je dis bonjour, bonne santé. Ouais, bonjour, merci. Ndenge ma vraiment boyé tina lié na répétition. Na PSP batutu balandanga partir ya net na Congo libanda ponga na talisa batuti na kina nga talisa batuti na kina ba onso batana ba nzima ma osombo ba mega na bango quoi ezwa mota na PSP binombo te place bozali velima nazara bien par la grâce quoi. Merci beaucoup tout ça mon actualité matin à minute tous les cas. Elle était qui je vois avec penanan au panayo vraiment. Ouais, mère azali ma baoba. Azaki ebele pona ngai quoi po bango baza bato biso to kuti comprendre obengi ma mama po ngai place na uta ki yazali da mama mutu wana place na uta razali da mama mutu wana sikoyo mutu atango me nga azali kwa koko che mais ce qu'on a dit koko na biso moni lelo ki lelo quoi ndeto ba ki lelo to yé me makambo eza makasi par rapport à des qui artistes à Kaleza qui mona ya moi zo bunda ba nini même rambouezate il faut grouper sangi sara pour basala bo mais les lorsque comment jeune mo wa revendre pas dans makambo na ye comprendre mais lelo déjà groupe Ligue des Stars 3 ans où ils a producteur té na sala film ngamo na boya mamba producteur o pesa ngambo moi mke pour li ngamo na sala ba film na ngana chango wana mukono konde mais nzamba pesi biso mnoko pona oloba yo lingi ta na okufa na oloba lisu te mère na ngai place azalima molimo ne evanda na kimia comprendre tala ro mère akufa ex oloba lisu. OK, merci beaucoup. Abonnez biso Kilongo télévision on a biso partout dans le monde. Mais ba rapide nous babanda wap na tena ni na comme on a artiste théâtral abanda na nani parce que beaucoup de choses on a banana nani mon quartier na Bosco yo vraiment bana vraiment wapi. Ouais, merci pour la parole. Batunyo so balanda ngai ba fan na nga ba obalinga nga ba ope balinga ngai ti. Le lobo roye ba place nga na uta. Vient nga faire rego la place avani na PC mbote. Place ma na uta. Ezala côté wana quoi. Ça n'est pas ferré. Où est-ce qu'on dit nous retrouver dans ma théâtre parce que si tu n'as pas fait il faut abandonner ma monnaie musique. Non t'as pas fait papa ni non moni groupe ndeza bo mo Ligue des Stars ndeza. Ba bureau msu bazana ba on paye à jouer en été à jouer en été mais za bureau na kati ya groupe oh
nde biso ozala ekuna mais tant on a monaka ke oh comment que côté on a naza mukila naza mutu te il faut naza place moi il faut naza mutu mais tellement théâtre ils a don na biso ya famille hein ils a don ya famille pour na habiter so biji de ilua en tout cas tu vois de vie na ko mais comment on est vraiment ba nyo so ba olanda nga ba biji de ilua ba bi chef coutumier na bango nyonso yim tapesa makamji de ilua yana nga oh yana nga makile otambola na nzoto na ye yango etambola na nzoto na nga comprendre tone otala bongo oh non mais non il faut nga pena za mutu na makambo na habiter il faut na landelo moyo omoni naka si je comprends bien c'était pas vraiment passion na yo vraiment avec na passion tout ça théâtre si je comprends bien na linga mambo art mingi comprendre nga mambo art mingi ezape so ba talinga rabo ba benga nga artiste pour na banda na banchiki na banda au défilé ndo ça défilé de mode nazala ban sala pe rabi mode pour nga la tara na mode moi le rwanda na micho to ça so na sandal sur sandal moi jeans moi shorts moi des Rolex na ndenge ya répétition quoi o eza na ndenge ya répétition na ndenge ya rap fashion fira obenga nga fashion na ndenge ya ceinture bureau fashion mais lelo na ya pas master ndeko master ndeko wana oloba place azan la PC pe mbote mais le baka kubunde kolo le baka ki nada master parce que moi je suis dans le biki nada master puis le baka ki nada master ndenge yo lobi nga na oloba bongo te wana eza yosko ko loba na bindeko na wuti na bandi wana na bandeshe wana skwa longwe pa koko na biso Caleb alongwe pa koko na biso Caleb tanga longwe biso be ba soda to yaki po wana za mwana chick na biso to vida na kinga so yebi école na kinga to vida na kuna tanga sali groupe esenga fe ba soda bazala to ye ba kabolos na micho ye akata na mambo ya jouer ama n'intérieur ma journaliste era loa yo bineko mutnanga loa yo akata na mambo wana biso sko nga na lobanga ngai ma il faut arronde faut pesa nga marambo comprendre pour ba miso mona boa ba na théâtre mais a changer loko et changer loko za loko kata na course comprendre na mamba théâtre pour so nga na sande na sala théâtre boy ba yamso baba ya yogo tu po moi le bébé ba se ba émission o nga ndo sala na téléphone série wana kala wale ba journaliste de l'internet no ba bimite mais nga dans une idéologie non c'est ça ba émission mo ya boy na chombo mais le nga mo la tala na habité nga il faut c'était na cop na nga ya théâtre le pe na cop na nga théâtre lelo oyo na soleil de master na chef à discipline pas et au matin moko boy la pièce mo boy senga il fallait mo ba jouer PD nini bon yebika ba travail na nini année passée leki na micho ne na longwa kuna lelo libanda bo na beti pe ba na osala ba 3 ans ba 4 ans libanda bo non na carnet rôle na ngai na jouer sexy série wana sexy donc yé ya komi nani nga na longwe na groupe après ko longwa na ngai père na ngai odaye donc odaye na sala da groupe mais na bia ate na pas vient na ngai la di esobe place a zappé na PC mbote après wana na yé pas vient na ngai alima kyangando wa longwa pa babenga la général vient na biso muyombe gauche dans longwe ya longwa kuna na yepa na na jouer pasteur ya malien na tambol vraiment tala omoni lelo ata ba musicien de bazala wana so azana groupe mobo et moi on vira il faut na quelqu'un pas faire on comprendre il faut na qu'il ne pas faire il faut na que maison mais il faut na qu'il pas fali omoni des ala lo rappelle ba théâtre ata to jouer mais tant on a biso ezala kité il faut na qu'il ne pas venir na la die so be kuna ezala roi maison mère so leki kuna to mona roi rien na leka wana na ya na leka pe wana na beta 6 mois na beti 6 mois après wana na teli makambu ezo simbaté ya mon kopo sous un esprit to longola et simbaté na ye na bino na ki na pa alima ki ngando kuna na zwaki moi temps na sepeka 6 mois mais na joie pasteur ya malien pour ngaza standard na suka te na sui na za awa na roya a na zongia na ke a na ye skoyo pa ya alima ki ngando
après pas aliment ngando nde na fongola vraiment no makambo te ce qu'on est to beta na yana nga jide lourd to beta na ye nde pesenga ki pe ma pesi mbe na ngote nde na yaki na Sesco Ligue des Stars de Snoop Makaya Ligue des Stars on a mis sur le groupe nyonso na rataki ba omo baza on a yo hein ouais si on a yo groupe Ligue nyonso mais mère toi nazo loba na chema ina mnoroti lemsu na obaye ninyo yo na omela mais na chema ina mnorote quoi mais eza lo la mai mais oyo eza mai te pour ça ndo ba mai siko na ndora nini bo mais si on a ndo mela ma trop monde moi quand ezala na yo ça Ligue des Stars groupe on a mis sur le groupe nyonso oyo ezobeta ba groupe eza bango ebele mais kikala kaka yo mingi na ba kikala lo ayo za na kilelo ba film so bazala ba journaliste ba internet ba nini mais yo za na kilelo na omoro bo moi so mutamon fio par rapport na bango funa sa émission na ye ezala bongo sko bango pe bazaka na ba kikala yo mone ebele oyo na ndeto sala ba théâtre oyo ba vie o bazali boso balingo pesa biso ba chance te comprendre balingo pété pecho azwata kemba mais to yo kemba mais nzambe ye monde makambu charge atali ke ba pecho il faut bazwa makambu po bazala bien aiba po azana mutema ro aider. Je pense que ça la bon parce que tout le monde est belé pour ba pesa mutuka iloko kinde pour akangela ye na nebiso congolais pourquoi ki mutema mabeti ki mutema belo wanga na Ligue des Stars ezaki ba pesa ka nini te ba nini tenga mona sala nyonso mais na pesa ka munga na ro jouer te même so mona ba che Laurent na ba gum so mona président zo jouer 70 tableaux 70 tableaux ce qu'on peut ba jouer combien de tableaux ce que Laurent n'a pas dans la Ligue des Stars na habité attends ba YouTube ne batala ba blo na nga batala mona nga mona ro jouer tableau moko mais ba terre na nga ba jouer lenso ba deux tableaux trois tableaux quatre tableaux mais nga linga rara juste musale kende bien muto e carnet rôle na ye après ça les meilleurs de lui wane Monique na Monique non ça va moi na ma yazo travailler a weza la ngote o kankokolo o kalufungula o nini te tozo salandi boye ba kofungola mitema ba vie na biso boza liboso bokanga mitema te lobi okotia mutu na se biso il faut to remplacer biso pe lobi to rozala te miso pe faut ba remplacer il faut to fongola je po to ko malwa ba ninga ne baza ya Monique o ba Nigeria ba leki biso nani parce que biso vraiment biso pas congolais comme moi donc fonata la novelas ou ben nous mais biso mon ozata ta on monter il a pourquoi tout ça kasi wani za ba complexe boza nango ba complexe o bazana ngo belé na Congo maintenant ba te belé loko ba complexe kasi te za complexe pour il fallait otala ndenge makambo eleka na mboka na bino mais yo nzimo ta na ba oyo za libanda bolingo be balinga ami kotala novelas bolingo zo tumba bango ba estoma ezo bebisa makambo ba tu siko yo lika novelas po kuna novelas ba la sabino kande ba pesa abis ba la sandeni mutasala bolingo mwa kitoko ba la sabino ndeni ba yeba kozana nini bo mingi eza bongo comprendre mais ce ko potala art na biso art na kati Afrique na kati Congo na biso oyo bactère baza ba groupe za tale belé exactement kasi yo mo biso to za na passe mo na lelo po mia bon ozo jouer même so ko ça émission mo na chaîne mo na kina biso to ndo ba totala mo na tikala otala biso plus jamais total onde. OK merci président étant que ça président na groupe no est-ce que vous se retrouvez vraiment na musala ou vraiment ba avantage izani ba désavantage izani ouais na merci beaucoup na minute yo ezara soko ligne omoni so na minute ligne loko na yo na tango passe yo mo yeba au cadre na ko supporter passe wana comprendre peut-être on l'aime sur ma caméra et belé muto lo baté ote et ça la gibo ya mo le ba mo na ki non nanyo asimbi kisi ya salibo eza nini esprit ya loko na sala na bi ke loko lobe futa ngai non lonat yo si ozuka ma desu abo kebo olona ma desu to ko buki ma desu oza moyibi il faut lona tango loni après na sima est-ce que bande boulot mbama non ba yebo mbama ti libanda ou bien cameraman ndongo filmer biso mbama to moneka bumba mbama bandi o filmer ba tutu ba yebi ezwaki etant pour so taper obenga kai mutuma vanda bité na zela ye aya sana ngeni miswa filmer nga kitoko na zela fi wana ya ma po ye na biso aza douceur na kacha plateau lefu na zela ya wana na sane mission po ye alobaka makam o eza na nzela po nga na banga ka mutu te na banga ka nzambe bata mokina pesa bango respect
soki bato ebele omoni oh non nde bazalaka boye baorgueille banini kolandaka te baza na bainfection na nzoto de bibona mpe mokanga mapeka eza te il faut tikala rabo comprendre yango wana soki moto ezi non snoop baza na kisi bakisi eza ebele loka bato bainfection fo babela nayokango mpe nayoka na motu alobaki rabi snoop wana kisi moto aloba naza na kisi ile biso tozala na esika moko ya kisi wana yango ayebiso oke ye aza na kisi po soki ntango nga soki naza na kisi moto alobi kisi na nga vedi yo no toza nga na yo tozala bwati moko ya moto yango wana siko oloba bongo oh bongo na exe soki moto akende église abo église na okende église nyonso eza église bo bamoto akende chaque jour akende atongo na messe eza kisi tibokanisi yango ezani kelo sambo kisi na ye yango concentration moto azoconcentre na bia badebe baoke losambo emama mabe baosala bobimika église ka boabi oh ma pardon yeki ndoki aza nango boye mais awuti na kati ya église nanga mnavande moninga mpona finga mplemse imbécile nakobeta mpe 2 mois na finga na moto imbécile te pourquoi nazwa ata na ngai ya concentré soki na sisi do groupe na nga pale soki naza tournage te émission soki émission te balisanga na bango mpo bamasanga na bango mpe batiaka bapoison nazalaka te mingi eza théâtre gt même comment bamusicien po atile kilo bo moto aza na succès na ye boye yo tobi biso baartiste bo baplayboy ku bamilingi kutu te mona playboy moninga azani na nini na eloko motyeli eloko mabe moninga kaka kufa bosko biso baartiste elem sa moninga Snoop fallait kaka banda kolela comment Snoop akozala aza na groupe na Snoop comment tanga bakontelanga ba mois asaka 2 mois na chaîne en 4 3 mois asaka 3 mois en 4 ya on a essayé ba kontelinga sko yo ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans pour ba obo contenir so dans la silicium siko bondo compter ba mois depuis na banda ao mais place na banda répétition na nga na sala groupe ao depuis na banda rep ti lelo na travaillera awa en plus c'est fou dans ma part moi comprendre aux huiches yo mon abi so mo ba masebele awa o nga na gaz na internet mon internet mutu façon ma méga akoti atalio o bando tambola awa na kina biswa o leki ba place des avenues moi ba yebo ba bi on internet ce qu'on a ba na kina non yebo ba okango place mo nga ba okanga ba tali oh tanti sexy oh Snoop ba tiga ma yoso ba kangi oh na lega na internet beta ye kuna ba tigo na matongi ba yima marambo na zo loba ba yima marambo na loba po matongi ko mamboka nanga moi matongi na matongi soko métier ye bara yo okoma mitraite mitraite wana o ebomaka bato mingi yo okoma po bomanga mais est-ce que ba osimba yo comprendre ba osimba yo moi marambo yango wana na webisa bayaya batika mboganga to sande bulo so bandi oganga o internet ya ana king to yebi yo te en plus o ligne internet ozana mbongo afuta na ki te bondo le ba chaîne ba mo pesa bango ya ofele ba chaîne mo bibi na kina ba ocha ba théâtre ofele ba chaîne wana ya ofele wana ba komitele bele kuna abosani kana ndoleka na CBS na ndoleka na Africa na ndoleka akomine kuna po ebi kuna ya ofele soki be boli biloko ofele trop nzempe mo apambelo ezate. OK, merci beaucoup. Président, maintenant au Rabat comment on a groupe parce qu'il y a beaucoup de choses à cause de la tête, à cause de la bosse. Comment vous gérez ça? Dans votre union on gère comment? Ouais, atoba Ligue des Stars respect. Ligue des Stars respect. Biso soza respecter. Libanda zonga na ndako po mutu azana ba charge wana te to anda ko zongisi yo moso ye kotika discipline dans notre groupe po ba je wana ba je mo boye na senga bino mbongo na bino te na sa parce que yo sala ke impolitesse po pesa ni na groupe bo ba sa ba politesse na ba groupe na bango po ba sangisaka na bango na ba président na bango na ba chef na bango ba mbongo po ba futa ba chaîne po ba sala ba tournage po ba sala bo ici chez moi nyonso nga mona sala est-ce que au pire j'ai mon idée à sala ni naie à sala idée naie mon film mon copie yo zo idée au pesa bo est-ce que tu ça non déjà idée comme idée à sala film naie na kacha groupe na kacha groupe na ba il faut na sala 10 films donc pour le moment personne non mon tout na meka au pesa batu na ebandeli
et comme ba problème susu na longola na batu na kati ya groupe belé na groupe na longola bango likolo eloko wana komi so prise ofandi otike bango chance basa musala boule le roi yo komi nyama oyebino eloko sa te nzoka nde bongo bobi ko cadrer batu et pesa me mutu nyonso te eza ba don nzamba tchaka pa batu ba chode ake snu faza nika leader yo fa ozala ka boy sepe o banda lilo bando sa ba groupe so nzamba tindo to cadra bato tika ato o ba bengi général ba colonna cha to cadrer boy ba pesa e don na e don eza partout o muta komi pasteur don na e yango wana ata za pasteur lokuta don il faut za na cadrer batu ba pe ba yoka yo pour lelo so ba bazo yoka yo na vie yo bizarre et ya pamba te faut muta yoko maka so lobi boba yoki so zongisi boba zongisi eza pamba te mais juste à la Ligue des Stars na ozwa temps nanu lelo groupe ça 3 ans to ozwa matin ba travail na ça les cas de dans quelques mois ba quelques mois boye donc ça 3 ans na minicho yo ngana minicho na olela kana migolo ngana minicho yo mabolongo ezana na se na olela na zana na tamba fête te ta bonheur tongo ko na ba bonheur na ndo sala ba fête cho bango no ba sala na bango ngoti yango nazo sambila ra nanu groupe ko na tempo makasi po ba lobama akenaki yango papa kufaki likolo ya groupe producteur aza déjà tout le moko na michonga mo producteur a groupe nanga Ligue des Stars groupe le ba groupe nyonso na kati ya to be moko linga kati wa proposer yo mo boya ko be comment parce que yo moko ba uma ba escroc au mona boy ata ba mo ba chaîne beto sala chaîne mo bona tourna film mwana 666 na zela ka pesa ngala ngala tourner na sa ba dépense nanga et komi pona zo mbongo na koti selo des épisodes tindela ngala et komi siko ce qu'on a continué bongo ba matériel na biso ya ba film avant matériel na bango ya bandi ko zelisa batu mo yezui biso nini après matériel et air moko boy est ngana o tourner quand na ebi musana ngai après na tourner le temps film ko dans na site ozui makambo ozui nini alinga na tourner leo yona bo moni makam na bino to kati ti lelo atandi na partager ba émission nga to na pas tindela kana na émission moi émission des abonnés tinde bo ba ke bino bo sala ka makambo wana ami yebi na linga na suma mti so mto za posa film ya Ligue des Stars o bengi nga to so pona micho na za ba film naza na D6 na micho na za suna na la voix du diable 666 c'est kotara na site wana ti nini oyo noir sur noir pe côté na site mususu na émission na sali boy na dépense ambo sou film na ko tourner musika elianga ta ba 400 na bato batso aye invité aye au foot na ba aller retour na dépense mais tant ya olia na mutoki na nga nga na nyo kwa meli baba nzambe mo ba mutolia mutoki ni o asenda olia tonga na toki na luki ba mbongo na ngai bolibo komisa biso ba artiste mbali bo komisa ba ndumba to luki mbongo to zuto sali mbongo après na ye na tourner yo na sisi ko tourner yo na ke na koti si yango na koti yo na site yo zo récupérer mbongo lié ye bara mutoki na site na yo so keli boso ba changer biso bata na komi mwasi yo komi nanyo justice ndambe sala président nous est-ce que on va peine temps pour vendre vota ba collègue nous susu atala rave na ngai nga atala mi ba film ba moto nga atala mi nga filo rave na ngai kikedi te kutanga ba kombo batu moko te oeza nini boye ata baso bata ba mona ba kombo wana eza ba kombo mo asalite vena nga kikedi na tala atala lisusu fe na ngai muyombe gauche po asala ba mutu na nga telemo kunda nga deka muta fongoli saki boya kochi mutu na kati kasi bonga so tel film nga mwana 666 olobi pourquoi pour ezanga kate pana banana ezanga kwa sasa ezaka kindu na kati pona nini mais no bien omoni makambo tu ezoleka omoni makambo tu ezoleka ya monda molili ezali na normal ezali sko biso to ke ozo ya bino makambo to mona na molili to bimise bino na poisa ça mabe
toujours te ba yam so ba complexé et belé a mona ke lem susu mwana a jouer na Ligue des Stars azana makambu na ye belé yo liga ona ko malola mwana yo bi kombe bilo ya pakola poko mabongo yo bi banze ote sko mwana ki ola sota libulu yo yango yo ale libulu on sko yango da yo kota esko ba biso yo bima lisute poso koti place na ba bima sute sko elo ni netindi mutaki ekuna kon complexe amoni ko envier ngai fona ko malola ye mona ke osimbi kisi ubi oselo mobo et détruit famille na yo omo lia ba mama tala ba kisi zenga il faut kendo bima na mama bocho bima na ba te belé ba osaba o leki na yo ba te be ba osaba bilo abongo biso te ya ra juste o ezali ngasko na mema na ngango ke na moni ndenge noko azwi boy opinda zabwe aho pe na deuxième A akute na ngosko place ba l'accès normal ba la sonzela mabe na mabe wana ba l'action et de tout yo vi mobimba o ebité lo so sa te poko to na so de tout yo ado to ngeba immeuble o mo ga immeuble dindi c'est tout ta elimwe po sale la ngo loko te wana yo komika muta fulu nyoso o lega boy mabe ozonga boy mabe yango faut mo to sale la bokoko na biso naturel bo bima loba na biso na pouvoir ya ba tebe ba ebite kinga na wakisi na ngeza munoko na pouvoir onga mona loba sinon bi na loba na sala groupe na sala groupe na ba groupe o Ligue des Stars déjà sile ke libela tilelo na ba vivre tout. Mais non, les gens n'a pas fait que qui avant quand Ligue des Stars faut au sambon faut ça na beauté faut ça na taille faut ça bobo donc batit ba bateau ba ça ma bé ba ça chance na Ligue des Stars non bien monia to nzambe mo betaki ma o sala mutu nzambe tango sa party do aochabwe alobede ke o muta mabaza muta kitoko aza mutu nina za biso toza batu ana Ligue des Stars to boya batu te to soka tous les batu tous les batu atoza na défaut ya kana to boya mutu te problème sur na défaut na lem so sape groupe na bien lem sur na défaut na pe rosa le PC makamuli banda ou bien akana kin excellent likolo nzamba tana ata bika sunu pasala ani mabe ese nzamba obake mwana abikisa bato ebele ese okanselaka mabe mona mabe na pas olimbisanga po ani ngape na osala bato babola mo ebele eza bongo ezaka ateke na Ligue des Stars papa toza na posa ya bato nyonso toza vraiment na posa bato nyonso osala théâtre osala te ovanda na ndako balekisa yo te okutana makambo ebele ya mabe na ba théâtre ba bibiso toza na posa na yo yaka na yo porte za ofongwa makarema ba bi na minute yo na auteur aussi ça film ya la voix du diable na banda no na si c'est film la voix du diable nazo banda déjà virus sous ces sous la pentacle la makasi na kati to pose la question sikoyo tokotana sexy babi comment ça fait que présidence nous pas question mama qui PD anga prana nada na tanti linda to ni po akokate parce que on est bazali kolo makasi merci na koka na bango na on est baleki na ni baleki na ni ko mikoko ka PD nada mko zo sekisa batu moyen te so teleka fo obuka na kini bo groupe kufa siko sekisa yo sekisa sala succès ya groupe mobimba azan succès kasi mikolo ya groupe mobimba ya groupe mobimba oui te aye moko na c'est ça tanti ni lo asusu tanti linda lo sako aza terre ya vie na ngai vie na ngai Malio Sombo comprendre aza terre ya vie na ngai Malio Sombo nga aza président ya Ligue des Stars tous différents comprendre oza acteur non pas battu non zim koza la makambu atozo mtala na mona msuba réunier pas faire tant que ça makambu sili msuba réuniera na sima battu comprendre nga na sala qui sexy pas nani wana comprendre liboso ne star nga na jouer sexy il a joué nada na sima comprendre tant na longwe moni c'est wana ba on ba jouer nani wana a jouer normal ya ata yo ka sata na paris ngo yesa mundele msu lo sako po mundela zo msuloni kena tunyo mundela zongo lo sako esa mundela bi lo sako il a tant parlé que le sako te wana il faut kende na ba place ba gorine bazalaka ba nini bazalaka après ça là bien comprendre
on a sali bongo na ngane na ba muta sala liboso na ngai c'est na ngala richesse place azali na poto wana na pesi mbote inda salon liboso na ngai ba onso batika bazana ba liboso na ngai te kani na zala ya kani na lobaka sexy nda lobabo ya nga za ma sexy yo so za nzoto makasi ya ba go chona zote ya ba makakuba ndo otala yo ya nga nini ya nga nini na kati na bino ya ba bi osala ombima ya nga nini ngala bina zaka toujours sexy Ligue des Stars nde makambu ya na Congo ya bazwi wapi ya na bona ngosi ka pozemo na zana ngolo lesa ba makasu ba mondongo ba kitama ta ba mongombo na bona nga po bima te bino bobo tate bo saka indumba yonga na lata na ba robe moi ngala bino moi venez depuis le Mali moi Mali Sénégal Congolais Sénégal moi aimer les petits ici mais les petits ici il est ndumba makasi comme ça moi aimer les petits les ndumba te moi à marier les petits mais lui a parlé trop a joué c'est ma rôle là si azapédé moi a dépassé moi les Mali moi je venais depuis le Mali moi Mali Sénégal Congolais Sénégal mais moi recherche à Congo moi faire les business de moi obeyango ba mikolo bo tembolaka bo betaka mai bo ti o moi ba boka kuna mais biso to betaka mai bo na ba mama to botaka bo to sala makambo babi vedi na zara wana na obalance nde boza boye vedi ma Snoopy yo na oloba na bino bosa ba groupe bosa succès na kata groupe na yo mobimbe bosa na ngo succès ko sa succès na yo moko te ya liyo to ça succès à groupe mobile ça là bien. Tout ça presque à la fin. Rabi Snoop par exemple marié, père de combien d'enfants? Obi? Rabi Snoop par exemple, nous pardon les bons en télévision nos fans, bon landa yo. Rabi Snoop par exemple marié, père de combien d'enfants? Ouais, merci on se bolanda. Rabi Makaya zane marié te ko. La sexy Snoop pasteur ya malien aza marié te. Non pe la boti na nga te non c'est la tinzamba opesa nga bana ba ya bana bazwa ba ona mbangu te bazwa bana malemi bablo ba petit na ba mwana ba bota aza mwana ne moko petit na nga pe Rachel ya groupe aza na mwana ne moko bana nyonso bana nga te bana nga yi nga ne papa bango ne ba bana bakoko na nga. Merci mot de la fin numéro de téléphone bien sûr. Ouais, merci beaucoup na landing na site comme on nini. Kilongo télévision. Il y a Kilongo télévision ndé makambu ya bo s'abonner. Bobi plus sexuel de ya makambu tikalaka. Bobi bo s'abonner bo zama pour tala kanga bobi charge on appelle ça bino. Bobi ba on so balinga sexy Snoop pasteur malien bobi na kacha kinde makambu bobi na zana Africa TV. Chaque samedi na dimanche na pasara wana na ba internet bo lukanga ba place na zazara wana na obeta ba lobby na bossa na ba oanga te ve na ngai Willy Kamenga les japonais le plus suspect à partir à Suisse wana ve na nga elogata ve na ba bisingo za na kine ozana kin ve na omona yo kala mingi te ozana kin ba bina bosanité anini ya pomme verte moi ça leki tabana leki moi c'est mbongo ebele babitara yo na bosa ite mama jadis mbokolo mutala tsanga ba bazin na raza kin babi bazin super 100 ezara chez mama jadis mbokolo maison de la gloire de Dieu babi bozala bo benga na numéro wana et ça la bien na bosa ite groupe na mobimba Ligue des Stars na lela bino fort mwana Rachel Deborah Giovanni chef ba chef nanga nyoso mibali ba clé d'or ba suprême na pesi bino vraiment mbote ba bitala nga papa yeyo ve nanga jide luwa ve nanga kikedi ve nanga ladi esobe ve nanga alimaki ngando nazala na bino na boyi nanga obwaka batu misusu oh non bwaka nga te po anini bona boyi bo sola te bino bo sola te nga bwaka bino na olia ndeni na futa nini ndeni babi walinga finga nga so sepe na émission na ngai te numéro na ngai yango plus 243 89 94 68 943 so lingo finga tata nga kufa na sama bele plus 243 89 94 68 943
baloba peka basisa ya tara yondo zabuya pardon kamana nga bambosala nga ya bomanga ya zalaka bo ya yoza kisika ba okikala elo leki ka ba yango kisika ne ya leki. Merci beaucoup vraiment. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Là, je dis un grand merci à tous la Nebiso partout le monde, France, Belgique. Un grand merci à ma famille depuis Paris. Solange Kumbu et Guy Kumbu, nous sommes tellement. Coco Dema de la Terre, je te dis un grand merci. Bye. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Bon s'abonner ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bijou bye.